En tout cas, il touche à rien, il t'en a aucun qui est le Koana. Parce que Bishop nous a idée un jour tout ça. Mais le roi, tout comme nous prêter, bateau bazar prêt, il faut que moi coup de pouce volontaire. Voilà, donc on a volontaire, on va contribuer à 50 sacs à ciment. Et on a le moli, on a chanté, on a bâti ça, on a projet à Doyou. Bateau au bas l'équilibre na moyen bateau pas na motema osuma en tout cas ba kota na projet le projet moi ya bien et puis mes shadow le baki ezala traitement na moi ezala gratuit les baki ici enfin. Avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement soit PayPal to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Monela soki na lova te okoyeba pasi na ngai te bolingo nzoki eswaka boye mau oyo bosoma nanu sakei te peut-être bolingo yango ekolamuka botyango nanu na libulu te bolingo ekoti. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, Adoyou m'envoie pour récupérer le document de votre part quand il y a projet, il y a construction, il y a hôpital. Ah ok, déjà je le salue là où il est. D'accord. Et puis merci na ba initiative naie. En tout cas, Azam tout le monde faut te soutenir et même dans bon côté, même dans ma bonne délit, même dans ma conseil en tout cas. Ça le mora bien, Adoyou Albert Tonga Bopito na ba milieu o ba soit disant reculé voilà. Moi le ba soit disant pour na natif qui sensu. Dans l'animateur qui sensu a reculé parce que il mis ça mutaboué. Voilà, soit disant reculé. En tout cas, il touche à rien, il t'en a aucun qui est le Koana. Parce que Bishop nous a idée un jour tout ça. Mais le roi, tout comme nous prêter, bateau bazar prêt, il faut que moi coup de pouce volontaire. Voilà, donc on a volontaire, on a contribué à 50 sacs à ciment. Donc on a le moli, on a chanté, on a bâti ça, on a projet à Doyou et donc et ça l'a bien. On a bateau peu sous basunga pona en tout cas ba ciment moi. Moi mon artiste oui que ezarelo mo trop fréquenté na milieu na bino ya rosunga bateau bazana bo benga ba délaissé to benga moi bateau ba milieu reculé ndenge yo au boikolo bango. Alors on souhaité nini pona site oyo tongama pona bana kisenso lokwa yoza natif ya bana kisenso. En tout cas ngai cadeau na ngai pezali lokwa na natif ya kisenso na osolola na meshado jour à inauguration ya hôpital na msa kisenso
nga na kotia podium na tia instrument et puis naza na sponsor na ngai oyo azalaka na nga na kosola na sponsor na ngai nayebi te so nakotanga kumbwa peut-être koza naza na sponsor na ngai FBT eza parmi babanke ya minene lelo oyo asponsorizaka nga donc na kosola ngai akokota na projet jour ya inauguration sponsor na nga kotia podium atia instrument afuti bamusicien toye tobeti concert ofele mpona inauguration ya hôpital na biso ya lisenso en tout cas part nanga mosusu yango wana ya contribution donc oyo tozomona facette mosusu ya bina file à part artiste mais aza mpe na mwa côté humanisme kati na ye si tosungaka mpena bato s'il faut tosungaka bato s'il faut tosunga bon nyonso eza ya kolakisaka na télé te ya kolakisaka na internet te mais à part mosusu mama na biso ya musique moi ces derniers temps nakomi na système nazofuta bamisien en live donc nakofuta na challenge tout ça mpona komotive mpe bamaster misusu bafrère misusu ke bayebake bamisien batravaillaka na biso baya bangamba na biso te badomérite quelque chose alors babilo mosusu eza mpona kobouscule moto mosusu aza mpe leader makoka kofuta bamisien te ntango amoni bongo na kati ya concurrence oyo boza nango wana esalaka ye bafuta bandeko mosusu bandeko wana mpe bazovivre kaka na art parce que toza bato tozwaka mpe bacoup de fil ya baorchestre mosusu omona maintenant musicien abetaka na orchestre moko boye mais omona atongisaka président X alors faut kobooste mpe baprésident misusu na ndenge ya bien ya omoni na loba lelo moko orchestre monene ezalaka te orchestre monene eza orchestre eza organisé yango nde orchestre monene okobeta baconcert ebele okobeta baconcert na bagrande salle mais so bamusicien na bazovivre bien te et orchestre monene te orchestre monene eza structure nini ya na orchestre comme nous biso tobeta na biso baconcert ba 2000 ba 2500 ans na Kinshasa mais toza structuré omona normalement bongo bamusicien na biso baza véhiculé bamusicien na biso bazwaka $40 par concert wana chanteur na biso na animateur na biso azwaka $40 par concert et puis chef d'orchestre na biso azwaka $100 par concert wana na kini kaka et danseuse na biso lokola baza bana basi faut kopesa napesaka bango $45 par concert parce que bango baza bana basi bakozwa ndenge moko na bana mibali te bango baba mama bango nde babotaka biso baza nakoloba bamama baelema faible par rapport à biso mibali omoni et puis bazalaka tellement exposé donc yango nalingaka toujours bango balekelaka bana mibali ata na moi quelque chose nyonso nde ezalaka toujours ede kaka mpe jeunesse ya bamusicien nanga bato bakomona quand même mais oyo ezaki moto mosusu ayaki aza na problème ana hôpital moto mosusu akufeli okotya yango na net te voilà mpona kosunga tosungaka. Alors message nini olancé na baartiste lokola yo bandeko bobwakaka baza na bamillion baza na bambongo mpona koluka kosimplike aussi na projet parce que mosapi moko esokolaka elongi te voilà yo obengi biso lelo mpona 50 sacs et il y a d'autres aussi qui baza nango en tout cas bato oyo baleki biso na bamoyen bato mpe bana motema kosunga en tout cas bakota na projet oyo eza projet moko ya bien et puis mechado alobaki ezala traitement nango ezala gratuit gratuit voilà omoni donc voilà donc eza déjà eloko moko ya bien traitement gratuit hospitalisation gratuite donc esala bien totya mpena maboko mais namona abeta esete eloko moko abaki kobota nde kuna ezala te parce que aza contre bato babota ebele mwa contre bato babota ebele en tout cas bato basunga nga mpe nanga na baoyo ya ngai bapapa na nga oyo bayedaka nga neti ya papi matalatala otala nga esengi na part na nga so akokota na projet oyo esala bien neti papa na nga Gigi Palmi la Palmere baza bato oyo bayedaka ngai mbongo mosusu bakabela yango mwana somelaka bilamba esili so ekoti na projet oyo etikala libela bato lokola ede population bato lokola bapapa Zéphirin Nianga bakota na projet oyo baza bato oyo bayedaka neti Jaguar oyo na nango moto asomelanga yango papa Zéphirin Nianga nafandaka boye elinga Jaguar nouveau oyo déjà oyo ata nayebi te so eza combien de 1000 sacs ya nsima donc mpo abimisa 200 sacs 300 sacs na projet oyo eza eloko ya gravité puis baartiste congolais mpe
tu es petit peuple na posa na biso balinga surtout ngai muto na ndunga kobeta musique pe na petit peuple ngai linga petit peuple trop bato ba moto kobeta ba concert même na ba bikala même na ba simandaku c'est bato nyonso ba pesa ki pression ka faut betela ra bato a ville cette fois-ci garçon mo boya betela na bato a ville na petit peuple na linga petit peuple trop et puis na tchepe na ma contribution na mambo po la mambo petit peuple na linga petit peuple linga ozala trop na petit peuple en tout cas to sunga ba mission to sunga to kota na projet oui na kenda na panda na obeta dame oui na beta dame na obeta G6 na olia na bandeko na ngai da master na nga en tout cas nga petit peuple po na uti kuna mieux voilà la numéro 1 na petit peuple qui n'a que ça l'échec na bata ville voilà c'est ça. OK. Merci. Ok, merci. À chaque fois qu'on a la détresse, on gagne 50 sacs à ciment, nous vinzam bécanis là. Problème était. Merci. Merci beaucoup. Ok. Encouragement na initiative en tout cas boze belete nzamba sungayo biso tozana to chao na mabondeli et puis bandeko ba otala biso ba chao na mabondeli parce que biso ba congolais bitumbe yaka mingi tango muto asala mamba bien donc ça ba initiative va bien aujourd'hui mes chers donc en tout cas moi je vous félicite na pesio pena ba merci belé puis ba courage ko lembate loko bandi nzamba zana yo ke na ngoti suka na senga mingi bandeko baotala biso bachona ba prière parce que bitumbe ya raso muto sala mambo bien mambo zo mona na bato su ba roya po babundisa yo bacha bakal ba dénigrer ko landa te sala focus na mambo zo sala na bigenza ma osuna
tout cas merci na ba idée ya boende mboke otambola kitoko tous ensemble merci. Voilà, nous sommes des artistes, musiciens, comédiens, joueurs, c'est tout ce que nous avons des politiciens, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, des papa, des maman, des combattants. Tout adhéré à l'euro et ça la bien parce que plutôt ça les apprendre sur le peuple congolais. Oh monsieur Ado, Azotonga. Les apprendre sur le peuple congolais. En tout cas, soit tout chez moi, petit rien. Toyebi kazangi yango te aza déjà na makoki mais tosunga ye mpona kotombolaka ekolo na biso. En tout cas nabeti sete mingi na bandeko na biso bacongolais nyonso surtout biso bamusicien na bandeko na biso ya bacombattant bao babundelaka mpe mboka baaction ya malamu mpe yango ya kocontribue lisusu elongo na biso bamusicien tocontribue mpo biso mpe tolingaka mboka. Merci. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo, contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description, okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité.